Histoire ya bana oyo natindi ba photo boye esalami lelo na 15h na Kingasani na avenue Ndona na numéro 177. Mama ya bana oyo tango azokende koteka je ne sais pas na zando ou na bitabe atikeli bana mbongo basomba loso balamba balia anatanda ya zonga na biloko ya kolia. Ya mwasi ya mkolo wana ki asombi loso azangi kobomba mbongo ya kosomba mafuta pona kolamba na ngoloso na sucre. Asi atie loso na moto alambi akepa ba voisin ya lopango porte mususu. Asengi mafuta. Ça ce sont ses déclarations. Asengi mafuta na ba voisin wana. Po aya kocha na loso balia na baleki na ye aye bapesi pe ye mafuta aya tie na loso. Atie mafuta na loso bana babandi kolia loso mala moko mafuta échangé loso échangé couleur et commise jaune. Mais ils avaient déjà mangé. Jean Mutumbu mwana bino amesana kolakisa toujours actualité na kati ya chaîne to lebelaka mingi za développement ya mboka mais lelo na eli bino na lisolo ya mawa oyo salami na commune ya Kimbanteke na Kingasani ezalaki na mama moko ndenge ezalaka kaka avant na kobima bamama bakoma koketeka po balesa mabota balesa pe bafamille mais mama wana abimaki na tongo ndenge ezalaka tikeli bana mbongo alobi bana na ngai botikala koluka eloko ya kolia toki ngai na pokwa nde tokolamba biloko ya pokwa naki koluka po bino bozanga eloko ya kolia te ndenge ezalaka kaka na kini loyebi yango ezalaka mama bimi na pokwa ye asali wenzi balia bana wana sa mama tikeli mbongo yaya mokolo abimi asombi loso asombi makala ntango ye kozonga na ndako ata tosombi biloko nyonso loso makala mais ata be mafuta ezali te nde lopango bafutelaka viki baza balocataire ebele mwana ke na porte moko ya voisine mama intel pardon okokoyede biso na mafuta tolamba loso mpe mama wana azwaki mafuta apesaki bango balamba loso bana bakamati jeune fille ya mokolo azwi mafuta ye alambi loso kolia bana na balie loso nde ememi bango na liwa viki ezali actualité eza kosala pasi esalami na Kimbanteke na Kingasani toyoka explication ya infirmière ndenge azali koexplike lolenge nini bana na bakufi parce que bazalaki 7 moko nde azali bazalaki 8 moko nde azali sauvé akufi te tolanda ndenge infirmière wana azali kopesa biso explication bongo tokoya na suka topesa mwa toli epai ya baboti suivez. Histoire ya bana oyo natindi ba photo boye esalami lelo na 15h na Kingasani na avenue Ndona na numéro 177. Mama ya bana oyo tango azokende koteka je ne sais pas na zando ou na bitabe atikeli bana mbongo basomba loso balamba balia anatanda ya zonga na biloko ya kolia. Ya mwasi ya mkolo wana ki asombi loso azangi kobomba mbongo ya kosomba mafuta pona kolamba na ngoloso na sucre. Asi atie loso na moto alambi akepa ba voisin ya lopango porte mususu. Asengi mafuta. Ça ce sont ses déclarations. Asengi mafuta na ba voisin wana. Po aya kocha na loso balia na baleki na ye aye bapesi pe ye mafuta aya tie na loso. Atie mafuta na loso bana babandi kolia loso mala moko mafuta échangé loso échangé couleur et commise jaune. Mais ils avaient déjà mangé. Zokande mafuta oyo apesaki baninga ezalaki na poison na kati. Oya muke wana ozomona alati mwa sous-vêtement ya beige wana ye mutu akufaki ya liboso. Osito kolia loso na kokweya na kokufa mbala moko. Eye kolanda oyo alati kiloti ya bleu oyo ye pe akweyi akufi. Bango nyonso basi baliaki loso. Ndenge ozomona ba image nyonso wana ils étaient au nombre de 8. Na 8 wana bazalaki 5 bakufi 4 bakufi sur place.
moko aye kokufela na hôpital na ba masseur basali effort pona ko réanimer bango baye ko réanimer o yaya wana ndeye sikoyo era sanzi afongoli misu nde a témoigner likambo ndenge ezalaki babengaki ba service de sécurité nyonso police biso ba ministère ya santé ya commune bakei tango bakomi kuna bazwi loso parce que bana mibalobi ya mike bakufi lopango batu nyonso to bakimi na bailleur akimi na balocataire bakimi bazwi loso baso bapesi nyau kana kolia loso na kokauka mbala moko balokoti loso o etikalaki na nzungu babwaki bazwi soso ya mobali babwakeli ye soso soso kaka ale loso ekoti na libumu ya soso akauki babengi mbwa baye na mbwa tie zolo kaka na loso boye mbwa kimi ake musika tikali lisusu kozonga te na lupango wana. C'est l'histoire qui est arrivée. Papa ndenge na zolo baboye, j'ai toujours exhorté les parents, prenez soin des enfants parce que c'est votre avenir, c'est votre retraite. Sur 8 enfants, 4 sont morts à la maison sur place. Bao ba memaki ba na ba mususu bakimi mbango baye na bango na hôpital. Nde bas yaya ya mukolo asanzi a se ressaisir abandina koloba. Baninga mususu mibale wana ya mike. Bon, bayaki kozwa bango ba transférer bango na mama yemo. Parce que ma soeur ba kokaki kopesa explication te ba pesika ambulance na ba gens ba infirmier na bango ba ke kotika bango na mama yemo. Bibembe oyo eza nanu na hôpital kono ya ba ma soeur jusque là il faut l'état aya ba comme bato à l'état il faut l'état aya pour aya koloba mais les parents n'étaient pas à la maison. Dans la population pour vivre le pango à rancune. Pour vivre le pango à rancune ambulance est mis 4 bana maman là qui n'a moi moko batika l'hôpital kuna. Dans la population tout en direct na ma sœur à Kingassan. Pour vivre dans le pango à rancune dans ma belle. L'on soit pas ici famille. L'on c'est ici famille. Je dirais que ma sœur à Kingassan. Ambulance a mis dans 4 bana. Côté tikali na ma sœur tikali maman là qui n'a moi na moko. Ali pasi mingi pe vraiment esali pasi mingi pour na histoire oyo. Ezangisi biso pongi histoire oyo esali vraiment pasi ya mingi. Bande kotoza kopesa ka toliki Kinshasa oyo déjà poisson c'est côté pesa koboma bato. Tozomona bato baza kobala na okomona lelo akufi moko atikali bakolanda la likambo boyo batiaki poison. Vraiment conseil nga kopesa na likambo esalami que mabe c'est côté na Kinshasa confiance ezali na bato nyonso te. Mama papa avant na kobima toyebi ke faut kobima faut kolukela bana lelo rolia mais mama moboti likambo esalami epesa biso pe toli avant na kobima mama Dalala nuwana otala bana na yo balia soki kozala wana te potala bana na baza kolia mais yo moko sombela bango te eloko déjà osombeli bango mapa na sukali na miliki oyisi omoni mapa na sukali na sombeli bino na tongo bosali ti bomela boli eloko ya mutu te bosenga eloko ya mutu te parce que mokiliza déjà ya kobeba tozoyeba te poison wana est-ce que mama wana apesaki bango mafuta ye mutatelaki bango poison ou bien ye pe ayebaki te ki mafuta nezali kobeba toyebi te po basali déjà kosala banquette na miniti mokolo pan na balocataire nyonso lo pan wana bakimi lo pan parce que ezali kamuke bato bakufi esali passe mama wana na miniti toujours koloba be mama bana wana wakufeli bana ebele na mbala moko mama wana na miniti oyo asali crise toyebi na nosao na ye te soki azali ya kolamuka po akufeli bana na ye bani mama bandeko mokiliza déjà ya kopeba makasi tozala vraiment na ekenge bino mo bomoni ndenge ba image toujours kolekisa ya bana wana ne bayaki hôpital boyoki pe ndenge infirmière wana apesi ba explication esali pasi moboti afana kobima
minti misaki bana nanga dasi balie afana kobima lukela bango solution avant yo bima bana bamilela ubete yelaka bango déjà biloko na butu oyo bakolia na ntongo tala likolo ya kobosana kosomba l'huile na kalikili ya mbongo mama atikelaki oyo ozalaki mokie mwana bosani kosomba l'huile mpe asengi na voisine mpe bana balie bakufi boyoki ndenge balobeki baloso l'huile loso wana baepesi yango nia wakufi bapesi soso akufi mbo atikaka solo kaka pamba akufi mpe loso echangeaki couleur mbala moko bana oyo innocent bana oyo ngo bazala ministre alobi badepute alobi vi na bango ekei mokelesi eza ya kobeba tokomi na ntango ya suka fo komilengela fo kobenda matoi bana balia biliali ya te meme na baekole meme na balopango tofandi mabese ekoti yo komona kaka locataire voisine tofandi na ye oyebi motema na ye te soki aokelaka yo jalousie ube soki eza ndenge nini soki abomelaka yo nini na motema mpo toyebaka bilongi kasi mitema te vraiment histoire oyo esali biso mpasi ezangisi biso bapongi mpo tozali mpe baboti yango tozosenga na bana oyo bakufi molimo na bango epema na kimia mwana oyo aza na envie nzambe asalaki akufa te azala na bomoi mpo te mama oyo akokoka mpasi oyo te nzambe oyo apesaka kimia akonsole mama oyo apesa ye kimia oyo moto mokelaki kopesa te vraiment esali pasi vala tokomi na suka émission grave olekisa actualité oyo boye te sengaki na lobela yango na lombangu parce que epesa bato quand même eréveille conscience ya bato bino mpe boza na bana ya mboka boza mpe na kati ya mboka bazali bana ya mboka ya bapoto mpe baoyo baza na kiti ya saba yebaki mokelisi ebebi confesse na moto ke parce que vraiment ekomi affaire à poison na kiti ya sa ekomi lokola bonjour nde topesaka bonjour bonsoir ezopesa mpasi bobenda bana matoi mpe bafamille matoi ke mokili oyo esi ebebi vraiment tala na bainnocent bazokufa bongo bino mikolo bomilengela tolengela mpe bana vala tokomi na suka émission mboto na nga na boss na nga papa Rifin Isombe la pression beauté depuis Londres, Malaya le champion depuis Londres, la pression beauté à Papi Atunga, le grand Julois, je vous salue, sans oublier Papi Kelly, je vous salue, je salue nos fans, nos abonnés dans le Garabino Atro, Tokuten Balayasima, Bo Panza, émission Oyo, Bo commenter Yango Poté, Bakino Soba, Bamilengela, Lengene Robate la Bana, Tokuten numéro Sika, je vous aime beaucoup, à la prochaine, bye bye. Avec Fatih Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fatih Béton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à héros national Dr Etienne Tshisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Hypogré. Soutenons Fatih Béton, donnons-lui le temps. Depuis du temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et ce qu'un président, Fumukimbangu prophétisa. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui le temps. Depuis des temps